journaliste yo oyokela qui journaliste yango wapi kasi pour biso tu vas chronifuati oui j'accepte na chronifuati je pense que yo ce qu'on yekola ngo wapi ken piana yaya mamuno no nana boduga no sisite makamuna yo nana boduga no sisite ser nana linga mingi na pese ba mbote mingi skaza na edi badiata yaya ok finga nga tata na nga asola mabata na maya trandesho yo mona ye ken junga na kuta noto bunda junga na kuta boso tasco junga na kuta neto bunda yana kutu azama kwanza mayanzi mudune sote liboma yana yo ama yanzi one tonda mingi na makolo wana na kitambo kuna yeba ote wana mwana kama kitambo te ba kitambo ba jimi mukendi ba biso ba 25 autres comme des éléphants de la presse n'imposant internet n'imposant makasi kitoko n'imposant so yusko yo ba ken yo te mako pousser ça te somno solo na yesu ba Mike Lokamba munene ngo finga ngo omona kaleso na ngate omona sena ngate omona nzoto na ngaite omona ni libele na nga affaire c'est nini babona biso ya la personnalité TV boyo kanal tenga na luka chaîne au sala Mike Lokamba to so ndé na bandenga ba internet na bandenga Facebook ba WhatsApp o vienne ni bien petit ngana ni bien a vienne ngana luka chaîne au sala o tenga ba chaîne nga kitoko de le kada bien mamula ki ndui ça da kitoko bien c'est bon de vie tianga sa kuna vie senga ngato bimane to passer nini rapport dona le kana tatami je me capture à mon signe de là le gros caméraman me dit ma caméra dans le signe de ba capture on y est sur la chaîne. Merci chers internautes partout dans le monde. Autrement d'éléphant de la presse congolaise en moi ça partout merci beaucoup à mon vieux que j'aime bien Olivier Akiala en dehors de Paris babi charge abana mbinza merci beaucoup à Diva Sud de moi Siambongo Maboko Bank ya qui vraiment pourquoi pas un bisi bazabakana moi ça mon général John Kimbambo merci beaucoup à maman Doris Lema la personnalité fou na Gazibe à Gaillard maman merci beaucoup pour la confiance au pesanga balobi Jacques Sobanou qu'on dirait de où ça babilo na eka na analyse mon boye na simba kaka c'est bartualité on kanenge kenende maman ndenge tambola et ça un peu pas si to sola ka muke na ba boni na biso la personnalité tinga ba linga bino minde bino linganga ninga bina linga bino mindo ba commentaire na bino zo améliorer musanga nanga et so ba kisanga un plus wa biso ke lora mabe za fo so la photo e banini to ko sala poto arranger musala oyo comme le roi tata maman comme le roi la nyoso na biso et comme le roi la vie na biso da photo to mega ko sola c'est l'actualité. Merci beaucoup na babone na biso bozali brancher bozona na biso na kati ya royo selon ceux qui bozui ro na biso na ba midi boye ba bonjour na bino ceux qui bozui temps na biso na poka ba bonsoir na bino ne robeta ka selon analyse mo boye na so na bino quel piana Makizembe de un an il faut le dire on a Makizembe te on a Makizembe te o ape piana te c'est comme un piano ça série oyo ba ko kumisa nani jibe piana papa chéri que je salue donc tant aux ala qui est pas il y a jibe piano beaucoup ça jibe piano ne jiba baptisa on a comme ken piano ne petit kala tata na nga muninga na hote maman na nga muninga na hote moko ndenge na internet ba parents na nga balinga musolo nga sala te en vérité mais en plus nga na moi kitambo yo za moi kitambo te nga na bota te na fiancé te na balate comment yo kele kana TV ke fi wana salite banduta nga za na nduta mi bana nduta za boy ndenge ngeza boy pour nini bolingo kota na ba vie ba tout privé o ezate kelika mutu eze ngate me yo koti singa na kati pourquoi pour gagner nini baninge bele ba yambi ngate mais j'aimerais bien na sala analyse boza mi balé yona kinana ni na Mike Lokamba je me capture et les kanaché na biso bomona c'est pas bien yaya ngana yebi ote na mona ko kana TV taka so nga yebi ote na mona ko kana TV mais yo ko le kana TV pour moni ngana photo na pas cherefi avie nanga abana mutonga bebe ko fa bena parler bo nota pas cherefi nga Vanessa nota pas cherefi so yebisa so yo lelo oye petit wana ndumba petit wana ne bazaki na mutu wana alala kiye bo excusez nga s'il vous plaît ba bonne sur la personnalité TV bo excusez nga pour papa na nga za muninga pas ya ni pas cherefi ni ken piana so moninga na photo na vie na nga poche vie na nga na tala na ba ko tena TV avant na ya média la ta pas cherefi na TV pour aza idéologie ya Zakari baba so mon vieux que je salue
Tant que niveau yo mo yokobani ke oh éléphant de la presse là c'est le côté bon yo siko ki journaliste yo ekola ngo wapi qui joue c'est yo oyokela qui journaliste ngo wapi kasi pour biso si tu vas konifuati oui j'accepte na konifuati je pense que yo siko ekola ngo wapi ken piana ya mamu no nana boduga no sisité makamu na yo nana boduga na no sisité si ana linga mingi na pese ba mbote mingi sikaza na edi badiata donc fali kuta mema yo nanu na poto kutu te fali kuta boya yo kende poto na liste kuto za kite taka na liste ba chao te na liste muta mema ki yo nani koko nani muta fali yo nani koko dila so muta mema yo vie koko taka vie koko benga elefantika wana ngabi kiel pe na yebi wana Rwanda na congolaise. Donc je suis congolaise, née grandi moi na Kitambo, babota na maternité Kitambo. Na tanga na lycée Bolingo, yo tanga wapi. Yo ken piana o tanga wapi, dis-moi o tanga wapi. Ya toba kronifuati. To tanga wote to kena nini ifacilité s'il vous plaît. Hein? Ya. OK finga nga tata nga asola mabata na maya 32 yo mona ye. Quel jour nga na kuta noto bunda. Junga na kuta boso tasco junga na kuta ndeto bunda yana kutu azama kwanza mayanzi mutu ne sote liboma yana yo ama yanzi one tonda mingi na makolo wana mosa nduta sala kwa ngabo a exposer nzoto boy s'il vous plaît je veux pas les problèmes so lingolo bana ngai finga ngamutu na ya media finga nga mutu na ya media nga mutu na ya ko ba problème pour na famille na ngai donc c'est pas que yo hier pour baba du n'importe quoi pour na papa na nga maman na nga en tout cas je pas aimer je te connais pas on a moi na ka yo na moi Kitambote il faut le dire on a moi na Kitambote au fond na ka tata na yo za ka soda au fond na ka on a moi Kitambote au fond na ka au fond na ka tata na moi na Kitambote en plus yo mo na ndozana Rwandais wana Rwandais wa Congolais nga na Congolaise babota nga na Kitambo na bota na hôpital Kitambo enini maternité Kitambo nde na abo ba vina nga sele fu moi mama baba dudu kibinda gola chebe mama na loba ponga na mwa Kitambo ba fiso sai ba verongia ba choko muyo na kata Paris ba ye mama na loba ba ligi poisson Marichal ba yebi mu pepa nzamba ye mama ni o nga na loba oh ne yo ezanga nga na ndeni taka na fingo kitoko oh taka na fingo pe kitoko na folo beta na fingo ngani na ba ofia na bota ken nga yebi yo oli boma mutune sa bien te nga yebi yo na Kitambo kuna yeba ote wana mona kama Kitambo te ba Kitambo ba jimi mukendi ba biso ba 25 ba ote de l'éléphant de la presse na imposer na internet na imposer makasi kitoko na imposer so yusko yo ba ken yo te mako pousser ça te somno solo na veste njuluka ngana ozwate mi bana nga poto boya na ngote taka boya na ngote ken yo te na vina nga ata pesinga yo fe na ozwate yo na ozwate mamu na ozwate yo te makasi taka na ozwate oeda numa ko pousser ote bona na moto koko leso bena en tout cas na sebete no me kel na poto na boduga na raison c'est na linga minga na raison taka kaleso mobali clinique kaleso moi si na wana mabe wana moi so bombaka ayeba ni te pour sa salité to la ti no yeba epete to ti no yebete na to you know tato abotinga o kata butu na moi si ne mama biso po ba botanga akata prongine ba botanga yo fingela nga ye ata fazer ata za moyibi ata za poussière ata za bangman papa na nga botanga abesko mwa mbinga makasi kitoko fimo zanga nuta fimo libele munene fimo makolo kitoko abotanga tata na nga nga na ka internet na finga mutu na sala ka musana nga so yoko mo finga nga taka na fingo kitoko makasi ken keba na lobi keba kibe vina yo kibe na mayanza ya na munoko do solo brosa katema makolo ku nini nzoto kubuka makolo poussière kibe na vina yo
qui peut venir ma casse nga na mwana kitambo mutu ndoto kisema ba fille tika o mwana kitambo ma casse taka nga na mwana kitambo batebele kunde ba mwana nga na internet ba joko mula ba liki poisson ba richard ba regretaka o petit nga mais o mwana parler penda te parler yo na mama mondeni viens nga Bibo c'est roi de la forêt papa formule que je sali a foutre la ngamba on attend bena mi ki je na yekoli yango bien ndena yena monde média pour bato ba ko vie ba Karine Mokonzi là baron 3 fois Coca-Cola maman Coca-Cola Karine Mokonzi que je sali mami de moi yaya n'imposa ba défenseur n'imposa ba charge famille libota so yo kiel pena mabo bino so be wapi mwana mwa soda fa na ka okona na ka wakana molima pissoin minduki ga no guerre bete lo trop mato yo ka subiente kisongi okena bangana so ko ketonga no ki ba voice na bodugo o mère ngapena bundela mouvement de mère o bino ba de mère ngapena bundela pe yo bolo ba yo mi bali baloba yo botcha yo ken pena yo botcha yo fallait pour parler King Aigle Mobutu. Il faut pas se mélanger dans le quel piano. Bengana ye musika. Pour yo de Aigle Likolo Mobutu. Écoutez vous quel zane ba nana bodu que veut dire ba diata pour promouvoir que kitoko et que bien. Oh. Tu vas quel piano. Wandoki wando goli zeze ya tika komba tata na nga mama na nga ba ebi o tema kasi o finga ni munene nga kitoko da mibala no so ba bimana nga ba bi ke fio swenta ibo na nenga wenge fimo swenta ibo mipende mo taka mipenda nga ndesa muta nduta za na mipenda boy ya boy tandesa tandesa non tandesa mais en plus si quel perdana lobino elo moko faut retenir ko finga ka babota ba tuté ba tata ba tuté ba mama ba tuté ba yaya ba tuté po ona na yaya kizengi makolo mayanzi solo ka lokwa yo soki ka lokwa yo okela ko ben so banzena bango ngenzela oyo leki ba tuté ba leka taka nana boduka zongi so dakini to ba vérité ba zongi so na kisasa bazongi so wa ozonga makasi ozongo tosa boduga yedi ba jet ozongo obligé ozongo makasi fozonga ozongo makasi ken comment no na piano te makizeme te po yana ne angel muswali makizeme so yeso comment na mboka za nani tas qu'on appelle ça nini devoir mo faut ça la fois la ngai pour le baki na vie na ngabla cha mosaka viens nga kitambo ya ngembo ya bandundu viens nga na ibi petit na nga kola ka babla na mosaka batutu ba yebi ka petit mwana kitambo makasi yo siko fo ya nga siko yo linuka bana yo moni ba nona linuka ba nga sokola ka na kaleso mwasi na yo ngabla makaleso na na TV tota so ya nani leki fiena munene wana ate boy tenga ki journaliste wapi autant que wapi so inga côté Virginie Manganga pour ser na makasi ser na millier ser na la gisa biloko belé ser na makasi ser na Beverly Camon Lopez ba kufi oui ser na pena mutu na che micro liboso c'est Beverly Camon Lopez andi mana tie micro ser na makasi na sala oni na biote o mela robe na biote tika vi na nga tika vi ba parents na nga très vie bandeko na nga na yesu ba Mike Lokamba munene nga ofinga nga omona kaleso na nga te omona se na nga te omona nzoto na nga ite omona ni libele na nga affaire eza nini ba bona biso ya personnalité TV boyo kananu tenga na luka chaîne en sala Mike Lokamba to so na manenga ba internet na manenga Facebook ba WhatsApp vient ni bien petit ngana ni bien vient ngana luka chaîne en sala tenga ba chaîne nga kitoko de le kada bien mamula ki ndui ça kitoko bien c'est bon de vie tchanga sa kuna vie senga nga to bimane to passer nini rapport dona leka na tatami fona buka obuka ngani loba nga teme no mona comprendre ni loba nga mona bandal wana na blog nzote yebo fona kana blog
bité na memi bon nga to ke na yo mutu mo musala linga zwanga to sola selon de ka banso ne zalaka to kebe kuda kuju to kama ate to komi aboyi bon nga kota bona kota o bona kota o kota te ngam ça va te mo libanda ala cameraman mo akoba mwana musala kuna cameraman akoba mwana musala na to dan comment pour la foule te mais yo ngo panza nga sango bongo taka so na to bunda mama ngai ko nga fama na mona simisa to bunda ngana donc il de côté bon moi je prends les neken exact oh bon non je prends pas ça mais d'accord bon moi je prends on est na comme na Facebook on a quitté faut les gars tatami tatami nandeni tinga na fo sala Alexandre papier mo boye nenga Julio asala pa na été Julio signer kutu ouais ça c'est l'émission faut signer papier commander on sali émission au RTNC Kakago ça va c'est bon kitoko na kepet solo lipe kitoko et c'était ngasko yo et simba to te faut le tatami to la noti butu tongo zombe simba nandeni nando kenuti na kumeko na Facebook ngali na siku Mike Lokama mukuse wana wa mukuse na Facebook na koma Mike Lokama musukisi je me capture à moi na de la le gros caméraman metiti moi na caméra na de ba capture na nyoti sur la chaîne bolingi ni nangai ce qui six na ngai soir kabino papa loba leki na loba guest ma wet boloba bosola ngote na bibinote na mon abinote botika nga kimia je dans sa carrière comme je veux na moi sa musique na moi sa mo ya politicien na mo bali na nga botika nga kimia pe yo ken pia na biso ke na ko fana na ke to motanga kombo na nga keba so no ke biso na be keba keba makasi keba tata nga muninga na hote mama na nga muninga na hote donc keba pena kitoko keba donc baba ninga na hote Mike Lokamba pe ngai na lobi na déjà tika ko lekela nga na be émission o lo baba komo na nga na buzo ba tika so na biso ba komo oyo tangela nga ba chroniqueuse oyo bima na bango oyo fula na tanga na media bakoma te éléphant ne mana te belé na pesa bango makambu kingani songolo pakala kingani zongisa simbisa ona idole nga c'est Karen Mokonzi la baronne que je salue maman Coca-Cola barrière ka jimba noela madinga basera kilo basera comme makasi ba imposer makasi basera nanga so yo sikoyo ono ka tala si tala kata bona fingo kitoko tika vina nga taka na sabe miso nga na loba na nga te na finga na ba tuté mais ndeso ba mo toucher o finga ta ngai te finga ba para na nga o sepela makasi o sepela merci beaucoup à Diva au sud moi c'est un bon beaucoup bon qui a gi vraiment so bo bena toki bo pour kaneza makasi bena makasi na si makasi maman Doris Lema la personnalité Fumna Gaz, Babi Béa Gaillard, merci beaucoup à mon vieux que j'aime bien en direct de Belgique. Babi Mouya Monga Ibaya Koko Kalera na poto. Babi Roland Moutomo en direct de Paris, Laurent Koutakuta, Grady Koutakuta, Balobi merci beaucoup à Pépé de moi maman Mawete en direct de Londres. Babi Yazakoto maman Doris Lema la personnalité. Merci beaucoup à Jacques Sobanouk en direct de Oussa, merci beaucoup à Rolis Soumou de Bundes, Oris Soumou de Bundes, Babi Oris Soumou de Bundes. Merci beaucoup na ngako trop, Jacques Sobanouk je t'aime trop, merci beaucoup à la Kimia na banda on a bino, ceux qui moninga na ina titido na bakanda boye pour a toucher papa nanga, a toucher ye Mike comme a toucher personnalité nanga, tout ka bonne na biso, bon comprendre kaisa mabe, pour biso to ya ka ko sala média, ba parents na biso ba lingate pour ba yebi nini o le kana média, ba critique ba nini boye, c'est pas bien. Merci beaucoup botika la Kimia na ba mabote na bino ba famille na bino linga bino trop merci to kuta na épisode oyo merci beaucoup botika la Kimia na linga bino trop bye.